Bandeli ya weekend la mubisika nyonso kozwi baku ya kolanda magazine solo la plus ya mokola lelo yango ebandi mbote na bino. Élection ya bureau définitif pour la Assemblée nationale les alliés prévus pour le samedi 18 mai 2024. Vous avez détail. Merci. Il y a un break maintenant. Après mercredi moko agité na palais du peuple, président ya bureau d'âge Christophe Mbosso a rendu public calendrier ya sika fixant élection ya bureau définitif ya Assemblée nationale pour la mokolo samedi 18 mai 2024. Nayango calendrier électoral et ali ko se présenter comme suite. Vendredi 10 mai et lundi 13 mai, dépôt yaba candidature. Mardi 14 mai, examen yaba dossier yaba candidature. Mercredi 15 mai, affichage yaba liste yaba candidat. Jeudi 16 mai, campagne électorale. P samedi 18 mai, audition yaba message yaba candidat. Élection P installation yaba bureau définitif. Que yo! Comme l'a annoncé le speaker Christophe Mbosso Kodiapwanga. Conseil économique social Basalaki, Assemblée consultative, Nabango, l'obéleki avec participation brillante. Il y a inspecteur général, il y a finance, kuna chef des services, Gilles Alingete, messieurs l'alligator, reportage. Na cadre d'intensification, il y a patrouille financière pilotée na Mokondi Yamboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Beton, l'obéleki inspection générale, il y a finance IGF, Azoa qui part en assemblée consultative, il y a conseil économique et social, CS en sigle, organisé sous thème les enjeux et les atouts de la patrouille financière en République démocratique du Congo. Selon inspecteur général IA Finance, chef des services Gilles Alingete, IGF Azalaki programmé pour nous exposer sur patrouille financière, locaux la mode de contrôle dans la République démocratique du Congo. Et l'inspection générale des finances a été programmée pour exposer sur la patrouille financière comme mode de contrôle en République démocratique du Congo. Donc nous avions fait l'exercice de démontrer les biens fondés de la patrouille financière, les modalités pratiques ainsi que les résultats obtenus depuis que ce mode de contrôle a été approuvé par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et mis en pratique au niveau du pouvoir central, des entreprises du portefeuille de l'État, des établissements publics, des provinces et des entités territoriales décentralisées. Natournaye, président ya CES, Jean-Pierre Kiwakana, a soutenu qui intervention ya super flic financier, yezalaki occasion nécessaire au regard ya mission, yoba confia institution naye. Il était tout à fait normal que, compte tenu de la qualité de service et de la mission qui est la sienne, qu'elle remplit avec beaucoup d'efficacité, que nous puissions passer cet après-midi ensemble avec les conseillers de la République pour qu'il apporte des précisions, des informations nécessaires afin que les conseillers de la République puissent à leur tour préparer leurs avis en toute connaissance de cause. Et c'est une cérémonie et soukaki na partie interactive à travers le jeu, il y a question et réponse. Boyende Izalaka. Que yo! Na commune ya Kinshasa, so yibo tali ndenga veni kabinda ezali ko beba du jour au lendemain ezali ko sala pasi constat ya fiston Pero. Oyo ezali koleka awa na veni kabinda na ngambu ya commune ya Kinshasa, il faut kolukela yango kombo aveni kabinda mobimba ti kokoma na commune ya Barumbu ezali ya kotoboka na ndenge ya kosakana te. Awa kokanisa kutu ki ozali na nzela moko ya Ukraine esika wapi Russie azali kobwaka ba bombe avec impact pe idéologie. Aveni kabinda mobimba ekoma impraticable na degré 0. Awa ezala batu ya makolo, ezala batu ya mituka, ezala ba taxi moto, moyen ya koleka malamu, ezala kalisusu te. Sur place population tokutaki wana basalaki communication oyo. Bakanivo oyo bakari basalaka. No. Pas. No. Awa bakanivo oyo basali oyo
pas même un mètre. Carnivore, pas même un mètre. Mais vous les mettez à papa, va chasser, va nous au pire, donc il faut aider. Ça va plus aider, papa taille. Oh, bah, faut pas se la paix. Maman va se la battre, on est d'abord, nous on a fait ya poussou, à Boyaro, na carnivore, tango, nous le remettons à profiter. C'est là aussi comme le niveau, les agents sont comme moi, et ça manque ya kubundisa ba caniveau. Pour moi, maïka ya mukie oyo, et banagi na caniveau. Donc caniveau ça ya bukanga, les manies se vont voir à place voilà, dans un entretien. Pour éviter son office de route et ça la radio au bébé. L'État a la même responsable. Pour la mouillage, la réunion surtout, on y est quoi. Nous là on est déjà sur des bateaux pour y avoir tout le monde maman pour y aller à ça l'effort à mimoni ça qui à l'État pour n'imboka à ça musala pour ba kontambo ba hotel la vision de la ongeleza ya kobeba makasi na ba mbuteyage na ba mbula na mabulu ngeleza vraiment ya kobeba ba kontambo ba hotel la vision de la Angela oui papa la terre c'est bouché merci c'est la mbula ça va c'est bien on a ça pour les autres et les campagnes batira c'est moi c'est pour le roi qui est dans ma campagne mais l'élection hier moi il m'a dit ça ça et ça c'est un peu au monde embouteillage maman et matériel ça fait 6 mois déjà à Moyo libula bande qui muka libulu wala kuna le comme il lac dans la carte des autres donc poser embouteillage sanité ma casa pour la distance. Vous pouvez ça faire de Kamoy, il y a président de la commune, il y a la caméra de la commune. Il y a d'autres cas qui commune de sanité, commune qui sont données une commune mais la sanité au soto. Vous avez qui vous faites wapi yango na venir kabinda. Tala opération zéro trou na ville province ya Kinshasa ekenda wapi mutuna ezali sa cité. Yake yo. Na commune ya Bumbu na maison communale basali présentation ya bakulu na o bakangaki lobi eleki bozo ba détail. Toyebi en tout cas soki toloba lisusu nini po bazali kokanga bango kasi bazali kosila kaka te tozali na commune ya Bumbu plus précisément na siato ya maison communale oye kumba makaipa ya colonel Bourreau ndenge kaka bozali komona boye la police akangi bakuluna en pleine opération donc akangi bango na champ de bataille bazali ko s'affronter na balabala entre Bekiri pona kowele la territoire yoka communication nazo banga ta mususu moni baya kolobo batako charger bango bazate mais tokangi bango en pleine action na ba machette ndenge bazali wana na mususu na madimbawa entre Shaba na Sosa tokangi bango en pleine action mais na bokolo bakeo wapi bateau bako charger bateau ba charger bango bazate on les libère talaka bango ndenge bazali tuna ta mo question ko yebisa yo ban ekiri ba ekiri arabe ba ekiri 411 na 412 bazali aw tokangi bango na ba rankine tokangi bango moko chef na bango o ba betaki kuna bakati machete ba binga chapelé na Selembao ba adepte bazali a nyonso et comment oh ils ne sont pas chargés on doit les libérer. Mais on doit soulever une exception sur Bango. Bango en pleine action, la police a kangi Bango en pleine action, n'a pas machette. Dans la machette, on n'a pas makila. Population ya commune ya Bumbu, oyo baki ko assister na présentation na Bango, pe batalisi boye. Ça passe. Et Bango bakata na Bango moko na likolo kuna. Poso bakati Bango passe zo sala baninga, passe sali Bango passe bakotika Bango lisusuté. Les deux na kanda mingi. Kuna likolo bazwaka bambola babasomba ba jeep. Mais bas police ba muna passe batelenganaka. Ba baso passe na Bango ba mutu baso kata Bango. Baso kata maboko. Na bino baso na bilili. Mais likamote nzambe akutuna ka Bango kuna likolo. À un moment où on a vraiment libéré. Pas si quand la population. Parce que la population doit vivre en insécurité donc totale. Qui m'exate.
presque dans le quartier. Ils ont une zone, soit un angle, non, ils ont presque partout. Tant que nous avons des droits de l'homme à mon arrêté. Ce que nous avons droits de l'homme Mon général Mania Tchani, Panthère Noire d'Afrique, population ya Bumbu, Bazali Kozelayo, Awa Boko Polele, Balobi, opération Panthère Noire na Bumbu, et Kotapo, et Kosali Loko. Et yo. Tokitana district ya Tchangu Kunape, même opération, plus précisément dans la commune Yamassine, dans le quartier 3, Bakangi Bakulu na P, va présenter Bango reportage. Bilongi oyo bozali komona ezali bilongi ya bana mabe bana tendenge balobaka awa na Kinshasa. Tozali awa na commune ya Masina, plus précisément na quartier 3, esika wapi la police Susiato ya Matadi bache maboko na debandi ya bakuluna oyo bazalaki ko s'affronter na balabala. Bango oyo bazali recouper na ekiri oyo babengaka baingra yoka communication. Oyo ben civique oyo bano oyo bazo pesa quartier 3 quartier Matadi Passi, au Botola, restriction, Kozoki Sabato, nous avons plus ou moins 18 plaignants. Pour la banose au mono. Au Kata, au Botola, Makasi ya Kone Kangambila, comme on a ici, il y a tout chango, net au Kangabano, Bundaki Bango na Bango, exemple, aux hommes en Dekoyo, Bazoki Sipe Oyo, écoutez, on est en plein événement. Donc d'habitude, nous avons bango les chètes aux hommes en Moussou. Et si à côté de la mala 5, côté prison, ma ça doit bien. Oh, écoute, on va battre. Bano, bana terrain, deuxième terrain, ba indo. Quartier Matadi Koto, aux hommes. Donc, tu sais, on va causer, mais on va forcer sur le matériel pour ça, on va faire. Et mi sur la cause, on vraiment. La police a sali musala na ye kasi na bakonzi oyo batali justice ya mboka message pesamaki boye. Bon, écoutez, batikali ils sont qui des droits fait ça ne musala. Pour matsa bango ka bakende likolo na niveau ya auditoire. Ya nini ya ndolo kuna pour plaignant bazali pour condamner bango pour bata boso bazonga plusieurs fois les plaignants comme ko banga kolanda bango. Donc pesa biso passe charge zate. Alors que na qui des droits bazonga c'est juste. Biso todo sala musala pona batu mabe oyo. Mais bakokende basali 2 mois 3 mois babini akomi kokanya la population. Mosala biso todo sala tokolemba te. To sengi na bakonzo bazali kolo na biso. Général Alongaboni Kilimalima Blaise to sengi batonde bazokende boye. To mona bango lisusu te parce que bazala ba plaignant. Biso be la police to la kate. Peto nimba kate pona bato oyo. Po soki bato bazobima biso be tozana danger. Tala na moment de tozali. To koma longola teni boye po baso biso cible te. Biso be to kolemba te, to sengi des renforts ya matériel ezala pona bato mabe ba paso la Bible pe population tikala na kimia na yango. En tout cas trop c'est trop bozo imaginer que awa na quartier 3 na commune ya Masina soki kako komi 19h donc tikala bisiko zali po insécurité moko koma awa uzana idete. Oyo bana mabe ba ingra. Heke yo. Na commune ya Kasavubu na veni Befale population bakamwaka à moindre mvula balabala etondara na ndenga kosakana te constat ya Fiston Pero. Bakomi kobenga yango liziba Befale mai oyo bozali komona etondi boye ezali nde mai etondi na kati ya balabala. Tozali awa na commune ya Kasavubu plus précisément na veni Befale awa lokola kirage ya bakanivo esalamaka te bakanivo etonda na bosoto. Conséquence yangoyo soki kaka moindre mvula ebeti ezala mbula ya mukie kaka mai il faut etonda na balabala moyen batu baleka ezali lisusu te awa kutu ezali esika batu batekaka moyen bateka malamu ezali lisusu te transport ya pusu ekomi kosalama avec un pacte na idéologie pour katisa na ngambu 500 francs na yo na maboko sinon ni ata mai okanisa kutu ke tozali na village soki nini alors que tozali en plein capital yoka communication esalamaki wana
tokufa mama na solo mabeni ya mokete kasi batera sio ya bouchette sio tozi memo efuli ma biebele c'est boucher makasi ba bosunga biso tokufa atma kwa waza wa de bela kata papa maye ubeliti lelo bo ba député bazwaki te so bazwaki balinga bayo sala mai teza mo fo sala ka chrétien ezaki so bo sali terrasse et boucher kala soki tozalaki ave élection makambo elinga obonga loko élection de eleki bakatani okorenufele lisuko boucher koye kolongola babangu nayebi te na kasafu boso promese azala awawa bapesa bato bamaterio après 3 mois basali mosala après 3 mois balongoli mabele après 3 mois terase eza boucher ta bamama nyonso nde bafani tokomoyaka po toya totekaka te tosalaka eloko te bamokonzi place aza ayokela biso mawa tokoka te souffrance eleki awa wana veni befale direction kasavubu ala kasavubu atambule beti te ma etonda na veni awa mama moye aya bakota basemba bafungwa bakota gambela eza te bita mai oyo eza terase ya boucher ata baye balongoli mai bakongoli terase mai etondaka kaka tokombola mai oyo te avant-hier dans 2 jours 3 jours mai esilaki etolamuki na ntongo tokuti mai ezongi ya otonda tokokomprendre te hotel de ville aya atala biso mai oyo na terase oyo ndela ya boucher merci ayaka tosala esalongo awa tobandi awa ti irebu tozi mpe irebu sport efale na jolu ezalaki polele efongwamaki etokomprendre te dans 2 semaines 3 semaines mbula kaka moko ebetaki ti lelo mai ezokauka te epenalize bamama moye bakota basomba biloko eza te busmes atala biso moye bamama bateka bien eza te biso be population moye tokota toke Ethiopie tokota kata gambela moye eza te. Papa Burkumeso ya commune ya Kasavubu Papa Masombo Mpoi oyo ezali kosalama awa na avenue Befale ozali komona yango te to pe image bolingi bopesa na capitale nde yango yo ata salongo ya pamba esalamaka te sikoyo osalaka nini mokonzi ya mboka alingi boye te tofundi yo ya nini soki tozalaki ave élection makambo elinga obonga loko élection de eleki bakatani okorenufele lisuko boucher koye kolongola babangu nayebi te na kasafu boso promese azala tosilisa édition ya mokola lelo na Imur oyo mboka tio Kongo koko kisubanata ngana uti mboka na yaki meyeba ngo kotanga mbandaka na Kinshasa jandenge moko te Kinshasa tango boyaka classe botanga kana kiyuma okoyoka mabia la président kombo président mambo ni absent mission na mbandaka bongo te okomona prof akoti na Roma lokola mutayebi tumba okoyoka benda bino be élève rosako bokeba moko ajoka na murangi awa chaprete bino rese na pero boka kakala lelo lingi être appelé élève bokunjampera iyo profe bosoko kinji borumbu na yari awa boroma nyama iborenta o yanga yeyo embulu libodo ayaite ageko pe parisiba o sentir makoro atai likoro ba neglisaka na poto tio de chapman o sentir le correjo loba dala kana saka joueur na maîtriser bala libitre la siffler le bité abima o ya jama korote ga mettre bali de mojo sentir c'est une esthétique des sciences de tripotement qui fait de conjonction de manière subordonnée déjà répandisquirement bana poto oyebi bana poto samblet na koko sabinote bana poto pona koloba oyo sa vérité bino moko mundela soka bimiselo ko yemo ka brezarati na suka oyo tuni mundela tu fais quoi wala non moi je suis en Facebook mais congolais a succès ko tina suka te o tuna congolais tu fais quoi je suis en face bayanke ba otu komera bangi tala kaka bangi ya 15 betcha ka mutu bayanke ba telemi ba mona jeune fille ko ina série nyonso s'il te plaît est-ce que je peux avoir un cyber tala kaka bayanke ba otu ba eno ba ka cyber à 15h bayanke ba tala ni betcha muta bentation tara moko tuni yo mambo luka na moyo yo kokango
Merci pour la confiance en fidélité. Vous avez tellement ébélé à Kolanda solo la plus ya mokola lelo bo sepela ina ba image bo pesa. Merci Emmanuel Chika azalaki Nasima ya caméra ingénieur YM Karinda Simba qui réalisation ya édition oyo. Bama tabaki tawa balkana belé ngai na préférable.